Nobel osepelisa Burkina Faso azota Zatana Banza London TV. Minzoto bazaba beta musique na kati ya théâtre. Bazobe na ba opéré. Omona ba venga dia batakinga venta. Basiatula ba koli ba fufu. Mais bazoyemba ba mélodie moko ça accompagner na musique. Na maloba na bango. Ba robe na moko. Yoza ki déjà wana pena. Na kenda kuna na keye kona. Pona timbela yake na son oza. Eza makambo susu. Banza London TV. Banza London TV. Nde jour mususu bayayi kokutana na bobongo na travailler album ya Vie de Baba na Vie Madilu de la Ninja Père son nom. Il faisait sa fonction. OK. Moto azai ko superviser maman na Vie Alfred na Vie de Douane. Alfred Nzibito officier de Wambo. Ba mwana ba contribuer na ndenge yo lelo zo benga nga mboka lia. Banza London TV. Muskole ezao beta kini budget peso beta. Période wana mode bazaki vraiment bien. Mais eloko ezali kolekela bango bazoka pour bango batravaille fort na kini budget. Soko bien oyo la prince adela. Nisama solo moko. Mais yebe prince kuna abimisi danger mais azoka peke machakwa la moeza kuna ezape moi elengi kona Amour scolaire. Vous comprenez? Banza London TV. Ba mission ya chauffeur Elkin ne ba esaki malembe cha. Banza London TV. Soliste na Sazate. Eza biso mwa Soliste na yo so ya ko dépanner c'est ya wana ngade ya lokwa na nga mutaba qui cherche ya ba son ya musique na ba répertoire belé omati. na matit Tango nyati boye. dans la niati bazomona mutamu kuse mais Mayela osarate. musique ezobeta lokola petit paka. Banza London TV. bana wende osepelisa ye moyen loko asepela amonaki toyambi ye bien talucha bandi apesi ye moyen loko yami yano yo amesota Zatana Zatukidi Konga nazaki trop attaché na chorale et na zoni na complètement abatembi Wana wa. Kana Kinshasa wa. Kinshasa te na internat kuna na mission dinga Mission Dinga. kala vraiment donc kala original. Banza London TV. Bonjour à vous tous, merci de nous faire confiance à travers l'une de vos émissions qui n'est rien d'autre que Sensation Plus, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes évoluant à l'extérieur tout comme à l'extérieur du pays de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, comme vous le constatez, on est bel et bien ici à Kinshasa, plus précisément dans la commune de la Gombe. On est venu voir un artiste pas de moindre, lui il s'appelle Burkina Faso Mbokalia, effacer les tableaux. C'est avec lui qu'on va essayer d'échanger à travers cette émission. Je tiens à remercier mon équipe, Cédric, qui était la prise de vue et la réalisation de cette émission. Avant de recevoir mon invité, on prend d'abord ceci et moi je vous reviens juste après pour la suite. Le président Bobo Newman. Il y a des gîtes de fer. One by one. On va y appeler Kokoro Bebarouch. Jimmy Chauveau. Burkina Faso azaliawa Prix Nobel osepelisa Burkina Faso azota Zatana o soliste na biso akomani kovanda na Londres na ye me mosala ezali yango akolakisa mosala okomprendre bana wende osepelisa ye moyen loko asepela amonaki toyambi ye bien talucha bandi apesi ye moyen loko
Yann Yano yo Merci. Satukidi Satuna Isaac Osebeli Saya Sebela Sisi Foki C'est des choses. Ukona C'est des choses. Martina porque na façon não vai poder estar todos os dias sabe no que sou Martina plaga com esse dois nada no sentido desse isso nada no sentido né usui C'est des choses. Il faut dire une façon. Règle des Kawele. Dolo. Mayo, para la Sebeni. Varondolo, Maradini, Sara. Dolo. Michel Bokila, Fiction. 06. Marcel Magna l'intendant du baron nano bandité Burkina Faso nano bandité Marcel Magna l'intendant du baron Marcel Magna Tigre, c'est des choses. Alors, mon premier Tito Kalidji, comme étant mon aïe, c'est ça le baron a ce là. Mabalenge là. Chaque où est toi? La réserve de la République, Excellence, Boli, Mwamba, c'est des choses. Ok, Mayo. Merci beaucoup pour cet élément qui nous a proposé la régie. Sans plus tarder, je vais pouvoir recevoir mon invité, Mbokalia, Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Bon retour dans Mboka. Merci beaucoup. D'abord, Mbokalia, au Sali, Tembele dans Libanda Mboka, précisément à Londres. D'abord, sentiment dans l'année, il y a une fois de plus dans Mboka. Ayo mo lobi mboka na yo. Kasi mboka na gat. Sentiment est ma casque ozongi na mboka na yo. Ça fait pour la dernière fois pour bien sûr te vendre à Libanda, mais tout l'esprit de vaga na kati mboka. Pour ma kamna surtout ezanga mboka o donc eza passe pour vos salamo. Normalement na sepela trop que azali na opportunité mo que na weko beta tour susu na mboka. Très bien. Alors, Mbokalia, il s'agit déjà Mboula Boni depuis que vous avez na Libanda et Mboka, précisément à Londres. Précisément à Londres, depuis 2006. 2006. De l'autre en 2024, je vais calculer. Tu calculer, je crois qu'il y a un calcul, je crois, entre 15 ans ou 14 ans déjà. C'est juste pour dire que Mbokalia a remis le pénal Libanda et Mboka. D'abord, Mbokalia, aux artistes hors du commun, aux arts représentés, aux salles Makambo et Pelé, Oyo, et marqué la génération Pelé. Tu as d'abord tu es historique, Gouana musique, aux Ouangouapi, Poko Malelo, grand soliste à la République démocratique du Congo. Merci. Ok, la musique, mais ça va kaka. Nakate ma famille Tobota Maga et Tokuta déjà soit Makila musique est pas papa, soit pas maman ou bien la famille entre Bangomi Balé
moko na bango demi balé na bango toujours tozo hérité ngo na kati ya makila kaka lokola ka père azala obeta accordéon oui accordéon père nanga azala obeta accordéon azalaki mpe en même temps enseignant père son âme atika biso deja banda kala mais na ndenge comment ezalaki nani papa Sylvain Mayamba père son âme père azalaki bien papa mo vraiment instructeur Batamaye papa na biso abandundu azalo raisonner lenga na koma pe muta nazui créer na keko koma na tableau menga des nzela ya enseignante nzela na ngai za mo musique en tout cas na ngai trop attiré pour ba parents na balé on ezaki dimanche bozao boke l'église et ça mo ya programme susté boke l'église famille mobimba église catholique na wakati ya l'église ba groupe oye eyembela nzambe ezali ba instrument ezali ba église basango bazo théâtre ça organisé nazali da ko sentir que ponga nazali trop attaché na chorale et nazo iko la rappel moi banzembo wana wapi kama Kinshasa te na internat pour na mission dinga kala vraiment donc kala nazaki intéressé nazo iko la guitare moko ezana mo compliqué te mais ce qui aussi minute ko yo kamo ndé vraiment base déjà ya moi na carte église catholique ti pe na komo beta moi ba note moi nzembo na ba vebe ba komo tikela nga to bandi ko évoluer ne ngwana mais nzele za mulai nzele ya mulai mais tango ye Kinshasa batu ba yo cho moi kama kasi pe na général de Fao et pas général de Fao soit qui on nengeni ni po a comprendre que général de Fao c'était pas aussi n'importe quel qui moto avec na litoi ka yoka ke o aza soliste fona za na epembe ngai avant na kutana na général de Fao nazali déjà dans les coulisses na parcours ya bané belé ya ba jeune groupe ya Kinshasa na golo ba commune sa Kinshasa ponga na zota ngana guitare na chaque commune so ina yana banda na kuti groupe mo ezo beta koleka na mbinza na tiki ya banda na kena mbinza donc zo tourner ka n'esprit avec chèque kara bongo na problème na ngezaki nani azo beta koleka baninga ponga na ye kola bien OK et problème na ngezaki l'esprit à recherche vraiment et même nga tina le minzoto wela OK ba minzoto wela nde ozoka mboka lia OK ba on dit ba pesa ya nguna non minzoto bazo beta musique na kati ya théâtre OK bazo beta ba opérette et au mona ba venga dia batakinga vietak ba siatula ba pakoli ba fufut mais bazo yemba ba mélodie moko eso accompagner na musique na maloba na bango ba obenga ngo yo za ki déjà wana pena na kenda kuna na keyekola pona timbela yake ba son eza awa eza makambo mosusu eza trop folk et eza na ba recherche belé et minzoto wela soki obeti yango na internet omona ba répertoire wana ezali ba opérette wana eza trop riche na musique de recherche ngai nakenda kopase kuna ba 3 années moko boye lisusu wana eza avanga na ya kokutana na ba ville de Fao na ba ville de Baba nazali ja bongo koluka koyeba kitara mo secret na mo eza nini ebetaka ndenge nini il faut qu'on maîtrise ngo ndenge nini alors tant aux maele wana parce que tu sauter étape parce que pour Nathan les gars qui na Shock Star tout est directement na Big Star et pas général des Fao wana au moins Shock Star ezali pe une équipe moko boye et betaka lever les rideaux ou bien eko remplacer Shock Star en absence à Shock Star équipe de réserve wana benya mabwa chaki mais Shock Star original et kenai mikili ngai nazali musicien ya malembe Charles Ngasani nazo kene partout ba minzoto ba orchestre quartier mais na fanga na masina tozana El Chanto azavia na quartier ya beta la Victoria pour pe section ala ilo va instructeur azasigo wapi na Paris na Paris très bien to pe siembo te belé El Chanto merci yo déjà grand prêtre alors voilà il a un grand parcours mais tango ezali na jour moko fallait
Shockstar Elkin bazo benga ngo Shockstar Elkin ebetana select mushika ngai na loza na avec elle pour à partir de vie Malembe Cha nazaki na occasion moko boye na kutana na 8 kilos très bien 25 ans 8 kilos de dans les États-Unis d'ailleurs à Betana Janet Jackson album c'est un grand soliste il pas au moni yomo hozologia OK un grand soliste so na ajwana nga na za na chance ya kutana na bango ba vie tofla kitoko les gars Betty Masikini tofla ba beauté akole sayo so ikesa zo yemba tofla zo chawa chabwala maya msego kitayo personne omoni na manzela wana déjà na comment il comprendre ba vie ba beta Malembe ba force arrière ba vie ba beta ba mélodie ba beta ka bibeta guitare zo et pesa yo mawa esengo zo refaire réfléchir mélodie mélancolie et il faut quitter au carisango né au carisanga mère au même moment là lingaka quitter deuxième femme là ozo solo là violence brutalité té quitter les avec ya té problème est na outil concert oui la Salvatore d'ailleurs tu change image wana ba omona ngo biloko les gars déjà côté mo boye et ba ya otiki la ngango après ponga tant concert c'est là qui na bimaki directement prochainement to voya na pas de problème alors tant des fois à découvrir à Juyo il s'est sur Anthony na tous les cas moi na côté wana et ça m'a nini yo na des fois donc connexion na ngana bango et là qui concert wana ya El Shockstar Elkin na orchestre Malembe Cha au fait elle a ndenge nini biso to beti tant aussi so beta Shockstar Elkin pe fo mata bazaki na guitariste moko bazao beta po ba Veloxy ba guitariste ba bazaki na mikili guitariste moko vient na moko bo Seben Show OK azaki na OK jazz musala obeta na musique ya ville yake na mikilite atikala awa mais jour wana azaki na makamna ye mususu ayaki concert wana te sikoyo ba monsieur ya Shockstar Elkin ne ba yebisaki Malembe Cha soliste na so azate soliste na yo soki ako dépanner concert eleka yango wana ngade ya lokwa na zaki na nga mutaba qui cherche ya ba son ya musique na zana ba répertoire ebele au mati na matit tant nyati boye tant na nyati bazo mona mutamu kuse mais mayela osarate musique ezobeta lokola roti paka Mbokalia na sendo ki et panique la podium mon coloré il va y jouer somme ba milange zo beta donc pour nga à partir de V8 na comprendre déjà système na inetambola donc na zaïsko yo na ko copier yo mobimba na yebi ba vie ba lekela kanzelo yo na ko copier yo donc so yo zate o effacer maman yo mukolo plan ba bosanye yo ni te effacer pour ani bon aller ya boy o effacer te exact par exemple na période na yaki orchestre muto asala banzela prince abeta bakine bouger mais azaki absent OK faut que effacer na ye ko effacer te na ye ko beta makambo ya prince et rwana na la sous Burkina Faso te ozoka ke soko tali elombi eza prince te mais na bafle eza ke prince ya on va effacer les tableaux eza effacer te compléter pour compléter. Alors, et pas il y a général des fois, combien de chansons, combien d'albums au Bétaillé? Ah, Tatayo Moko. Surtout bon, Moko, solo Moko, ça va 6 ans. J'ai des fois au gang, Burkina Faso, façon là. On les a dit, sont mon album ni Amour scolaire. Amour scolaire. Amour scolaire. Donc, chef d'œuvre. Bon, est-ce que n'a expliqué au parcours, n'a expliqué au état de recherche, n'a expliqué aux compréhension après avoir qu'au tambola, pour que le gars quitte un problème dans les alakanini, quitte problème dans les alaka, bon messana. Comment ça n'a beaucoup de chaque jour. Vous en êtes partout. Partout, ce qu'on a mis aux années là au salaté, aux huit, aux autres checkés, pour ceux qui checkent à la été, je me suis à la surprise au bêtis et maquiller les bimi. Obeti bo singe katani ozozo ba déception
pour aux autres ils vont comprendre été alors tu n'as checker des faux à tout moment faut ça à tout moment mais c'est quoi différence ni au salaire qui tant au côté na wenge tant ba jouer na wenge musique à 4x4 tout terrain tant au coach wana jeune génération yum to utaki déjà na ba recherche na yo différence ezali ndenge na façon dont on va travailler na bisiko utaki en tout cas la différence est importante pour musique est universelle parce que nous avons bêta na ba fait de fao ba fait de baba nazali mwana mke tozali âge mote ata pembeni kutute ba veroxy nazo benge veroxy mais ça perd nanga mais ozo beta na kolo kita ce qui vient à beti ou qui suki na yo ya muto e bouger via zo solo la douceur oui douceur violence mais douceur et il y a guitare sur donc ce que ça maele on comprendre pour dans chaque domaine ba kolo na mo basali net par exemple ngaza na Londres na vanda na avocat ebele mais na ya kokuta na avocat moko avocat mo le ka président Gilbert OK donc na ko benge peut-être asa parmi les 3 premiers avocats africains au ba ko défendre Lusambo Patrick OK o ya défendre kananga pour le loke mboka soso pembe partout président Mbote belé Patrick Lusambo on comprend donc 2 fois t'es président Mbote belé Patrick Lusambo et puis tu profites d'ailleurs au ça de Mbanda à London de Bruno original dans London tu peux se voir Mbote belé VDEPS masolezo toka de Mukali bana tout à Londres pas basé belé à Bosarate bazo la biso la minute alors Mbokalia au côté na wenge d'abord première nze mon obetaki na wenge tant que sur c'est ça nze moni nzemba mon général Kweki mon général siko zali ayo et certa ya moyo sama bajo to pese avec les princes Suleiman prince Ale Makaba très dangereux kolo basolote kozeria kozaka ya onse to ane na podium keba ira yoma faut keba oyeba ke za ndenge nini la bibeta betate donc voilà et ça là que nzembo ya général Kweki titre nango Etepe Bwengo na nzembo Venko le roi de la forêt Venko est pas aux alliés à eux en moyo voilà Pentagone oui le Pentagone bon avant Pentagone on a déjà dans staff pour en tout cas tous on a cimenté ça moi belé mais nazali déjà parce que tous déjà pour travailler ba biloko belé mais oyo et bimaka place na la betaka ils arrivent Pentagone là les coulisses tous ont travaillé déjà à faire de l'amour mais na Pentagone na beta nzembo mon général Kweki na beta ki pe nzembo Venko de la forêt Koko Madimba na beta accompagnement yozo to na ba solo ou bien basolo ngana kuna na zo beta makambo ebele na go beta ba solo na kati wana photo ya kolela to ba to flanda so mboka te mais tout ba wenge puis c'est ça peut école là Wenge c'est toute une école Wenge eza na lo bateke ezala ki Wenge eza orchestre batalantier donc kokena ngoko na ba imagination ya ba makanisi belé te comprendre que batalantier basangana place moko bazo bimisa mayele ya bango moko mayele ba merveille pour kobeta na ba prince Ale Makaba yo fo oyeba ozo sala ni na podium fo yeba ozo beta ni ba premier wana ba titina ma passion d'accompagnement ba général Kweki na basse faut une expression za bibeta beta te tika to pesa précision parce que ba te be ba ça rambo OK c'est beleza ba yeli ba soubi c'est na bango te ba ça succès mais au moins la ki bata sima na ba ba baleka ba yeli bango mais wenge ils ont vraiment école parce que les lo ba passion ba Mbokalia ba Ale Makaba titina il suffit que les cana donc ça figure on reçoit peu orchestre c'était Fancy Masolo ils ont le moment photo bossa na moté mais lelo tout le monde est tellement vous savez qu'il y a Kokabwana après unification wenge au salama yo tant que membre effectif il y a groupe wana joko yokaki ba sanisi binoni surtout puis bo vande sika moko bo bosani ba intérêt personnel d'abord ça qui on est na pona nga na lo bagaka
jour tozonganaki nalobai kaka nzambe alalaka te oza comprendre pour tout est possible à celui qui croit pour atebele bandima te kosanga groupe wana okoboma ngo na maloba te bien que oyo eleka oyo esalema mais ko eza groupe moko eza lokola famille po bato wana tovandi ensemble pendant beaucoup d'années tovoyagé pendant beaucoup d'années na kati ya groupe moko tomesanaki tokomaki lokola famille donc quel que soit ba dislocation moko boye ya mokili ndenge eyelaka mais tozalaka bandeko ata nde toyaki na biso libanda moto na makambo na ye tozali na biso kaka boza na bino bien bokokutana mpe na coopération bobeti ensemble par exemple nga azalaka na Londres noko titi na azalaka na France soki mutu moko abengi biso tosala boulot tokamwa anoko yo poza pepele bokoze mais mutu na mutu asali boulot na ye azwi lo chocho donc tozali déjà bien ça y a beaucoup na concert moko na mois d'avril là voilà concert moko na mois d'avril là na Londres wana patient Kousangila Alain Pela et puis Titina tout le monde qui affiche encouragement belé alors le lot Mbokalia depuis qu'Okei est-ce que vous avez un milliard de Congolais tout le monde va à Londres on a peu accompagner étrangers tout le sous par rapport à carrière musicale vous avez raison kuna tokolo bake kuna orchestre ezalaka comme tel ndenge biso orchestre eza awa kuna ba musicien baza ya mokili mobimba obeta jo muso na indien obeta jo muso na camerounais obeta jo muso na guadeloupéen obeta jo muso na jamaïcain donc eza musique eza art ozobeta monoko bazoloba te ozobeta ba mélodie bazoyemba donc fait tobeta na ba artiste ya monde esangana ezaka musique ezo continuer mais bien que tobetaka na bato ebele ya mokili mobimba toza na makila moko boye ya musique na biso congolaise oyo ezala so tokutani entre biso toyebi ndenge tobetaka yango epuis bato babinaka yango na sentiment oyo bamesana mais l'étranger toza mpe na baétranger ebele tobetaka ensemble atake baartiste bongo ti lelo omoni ndenge tozovivre bo tovivre tozomona tokama route ke Mbokalia azozonga kaka lokwa mwana moko abotami kaka lobi awa mais sikoyo na wenge osali combien de titres na wenge na tia titre moko Serge Palmi na Titanic ongindaka mpe nango angindaka nango ko bongo okokaka teke Mbokalia ebenge atala na nzela mais 5 nde ozwa te omoni yo moko nde toliakaka Mbokalia na kati ya 5 tozela 5 wana tomona mokeli na kati ya histoire ozwa yo okutanaka na Vinson bon tokundalezele kasi yo tula ye puisque normalement omoni lere ya kala ezali na ndenge nango elekela sikoyo wenge ezonga tozonga na yango tobetaka na cadre ya histoire doba histoire so olandi ba histoire ya kala toke nango epai te puisque neti lelo yo ozoloba Mbokalia mais Mbokalia aza grand mpo na polémique te Mbokalia ameta kozala grand mpo bato bazoyoka asomake ye aza na makambo oboye po bakitare eza nango yango kaka tobetaka mais moi particularité il faut ezala particularité wana nga nazwango avec sieri nanga motoki nanga ya bolukaka ba vie nazali kobena mere ba $10 na mikatete et ba $20 na tina poche ok luka par exemple le patron tseka okokoro prêté mais oye pas vie ozwaka maele et ozwa maele quand même bokovanda na vie pendant 2 heures 3 heures ditate ata kokamela te ata mwa shimboka baete na cadre ya reconnaissance mais vie asengi na yo rien mais azomona peke petit amaza pe na respect azopeso ba plante yo so oza maele ndambo apesi yo eroke palais yo moko bakisi développe yango mpo ye apesi yo loka devoir à domicile nzembo lokwa RDC tikala chef d'œuvre chef d'œuvre ko yo moko moto beta yango nga nabeta baaccompagnement prince abeta basolo vraiment Titanic epana erepresentaka eloko ni parce que na album ya Titanic ya pe album mo babaro ozwa komona vrai pas caché mpo batikelaka autant osexprimer puis osala makambo mosusu Titanic album on attend au carbone après séparation wenge
nayebisa ki yo ke wenge eza orchestre batalentie bien sûr batalent se divisaki batalent mosusu eke na Venkoi batalent mosusu eke na Souvenianga donc partout bato na bato bakoki kose défendre mais eloko esalaki bien te ke force wana bopanza yango kaka peut-être raison pena valable eza nango te malgré esale nga babengaki nga ke wenge de retour ensemble oyaki malamu nalobaki kaka nzambe alalaka te est-ce que mboka elia maozala mpona raisonne makambo ebele te baza bato moko bolingo mpena ya bondeko ezali rien à voir na bapolémique tofifaka bongo na bango baza bandeko donc tobaki makambo ekomelaki JB awa dernièrement etouchaki yo mpe makasi tant qu'artiste makambo yoyebi yango te ya mwana tsuka ntango ebimi awa internet ekangi bato tu bakolobela yango yo okaki yango quand même nga nayebi makambo wana te oyoki yango mpe nayebi yango te nga nayebi ke biso tozosala musique tozomérite grandeur mpo tozosala bulo wana na ndenge respect wana makambo wana ya bapolémique vraiment yango nde ezosala ke lelo nga na koma mboka lia ata yo moko mais sikoyo ntongo bosangani proposaki bato ke bosala album moko nostalgique oyo bato bakose retrouve nango mais tomoni après concert na bino plus rien toza na niveau nini par rapport ya projet wana na Amadou Djabi wana elo na koye so parfois le malheur est bon parfois et puis non il faut que laisser le temps au temps basi balobaki lokola balobaki bato wana baza ba grand responsable bakoloba biloko o ba kosala te soki balobi ça dit ils ont un programme oyo bango bazotala pe ke bon surtout comme na période boye to lancer yango parce que net concert il y a les 30 passé année passée retrouver que nous retirer billet ça la boye to kuta na tel jour programme eza boye na zoki yango siko série na appeler ga ba to ke mam na saki bino comme ce qu'on peut prêt pour tout ça là oui to passer l'élection et to photos et l'événement il est cas événement mais mbokali ya osaite be to mon Olivier Chimanga wazali jeune frère na bino zo renir bato yo salite belé na poto est-ce que ça na ba projet te ndenge ozo izo mape mboka o sala pe mo eloko mo boyo ko pe ko pesa ba jeune mususu pe emploi ko encadrer bango par rapport à musala na bino ate normalement ba projet ça na raté ba projet ça la na mo ka ebelé Olivier vraiment est pas aux alliés Salem na yango yo aza courageux ba initiative na eza bien ba projet eza ebelé mais faut ebelo moko que d'abord moto akana et nzamba osukisa wana eza numéro 1 bon biso ba mboka lia to comprendre makambo ebelé ndenge guitare tambolaka soki to ko transmettre en op na génération o na benga ba netike eza pona seka bango te mais eza po kotal sa bango que biso to koma mboka lia peut-être po to zoka occasion ya kovanda na ba grand prêtre wana arosi Chimpaka ba maître Manwaku ba Dodoli ba Wikilo ba zebene ba ve popo lipo ozora ke guitare zo solo la mais bango bazobeta na ba génération oyo ba viona baza suna Congo te baza ba courager baza a féliciter ba me ba rataka base mo oboye oyo bato bazaki na base wana et uta e kuna pa ba docteur Nikot ils ont mata ba vie brazos ma panga donc bazebele ba viango ba ve ba vo mari soka beti ozora na son ils ont mafuta vieux brazo so beta nze mo indépendant chacha moi la bonda la papa na biso bonda auto kufa dernièrement ba Michel Belé bazaka te alors Burkina Faso Bogalia oza pour combien de temps naza pena na koloba ke na fanda na deux côtés nazaka na Congo nazaka pe na Londres donc tant oyo kozwanga
Ce qui m'a amené là qui dans monde qui marché nango na ozonga kuna pona que nous continuer pe makambo na sala kuna mais ko yebso pena que dans 20 jours dans 30 jours on est à l'hôpital na sala ngana oui c'est na plaque comme sous do mo la mboka yo ba plaque moto ngana mais wana makambo na yo ke ngana bakana na tout ezalaka na ba repère toujours bakana mususu ezalaka ba contre boule automatique bakana mususu ezalaka la voiture depuis kala on a esprit idéologie wenge on va 5 ça c'est bakara nini on a idéologie bon chic bon genre te voilà eza idéologie à part yango zolo ba mboka lia tu so yoka mutu comme mboka lia so yoka pour qui changwa les ans et mutu mba comme Burkina Faso d'abord comme on a expliqué au bateau le problème de biso baeba ba pesa ka comme on na nani et puis pourquoi ba pesa ka comme on comment ni mboka lia kasi mboka ozoyoka ke mboka eza bwalat mboka place tozali et pour betara wa makasi na biloko chabwala to ezali ka ke eza clair ngai naza mutu na yekoli kitana na classe te mais nakobeta na mutu ayekoli na classe pour tozo se sentir na ba diapason na mélodie ndenge tozo travailler mais eza na air moko mutu a classe à cause pe biloko abeti akomi yango mais nga naza kuna te nga naza soki na yoki toleki mais toza même diapason on comprend mboka yone saki ona kena na menzoto na ke yeko la mboka très bien après ba to folonde ba kolomboka ba vient brazo soir no zolo ba chabwane asola la fona chabwa ndewe vient ko yakata ke ona mukisa ale mboka lia zalo kola lia kitara ngo poye pas apé mutakwala mayo mali le ngwe ozola ke na sema solo mo ezolela ya bien ngo mais Burkina Faso passe to ki malé mais rechuter la première partie to lui d'abord to eba obiki ça ba départ mais yo ya na cadre historique pour les locaux nango na cadre de l'histoire tant vous avez pas JB après tant mon bozongi OK so pas le roi de la forêt côté ba banga mboka lia pourquoi ozongis awanga na yo car na solo lo bana solo OK kuna et pas ya ranson balobi mupa ya soka ke ya me maratu obi yo onyo d'abord yo mo kono nini tango créer soli c'est ma créer maman la pagaille à te valider tobeta ma moko te mais tobeta quand même instrument expression eza maka mususu bato tobetelaka baza pemba nga na yo tokamwati mais lokola ezalaki mambo eleka ndenge wana tomona ngo kaka normal ke bo elekaki bongo mais biso tozala ensemble est ce que makambo wana eyango mpe kabola biso basangisa biso awa le 30 tokepe tobeti mutu akanisa ekutu teke okala tokabwanaka aza te do tozaka ndenge ezalaka amour ezali omoni songere oyo alors mboka lia tomona ko na concert à JB d'abord ça qu'on dit beaucoup de JB tout soit après moi temps tosolola soki aza na voyage ngana komela ye soki aza na temps on l'appelle ngate azong c'est la ngana na message mais est oyebi ndenge ngana ye la wenge mutu amemanga ye wana des fois apesa kona maboko ya JB bon okozala mpe na raison parce que bazali kaka yaya na leki na bapériode na bango ezalaki problème te po toyoka polémique te ndenge mboka alongwe pa général akomi na wenge général asiliki akekangisa binadama ezalaka te c'est-à-dire courage donc souvenez na absence ya prince ale makaba nde souve nde yemtu amemaki nga na staff wana po ayoka nga akutaka nga na bon ayoka nga na bango tu bayoka nga na amour scolaire po amour scolaire eza obeta qui ne bougeait pas ezobeta na période wana bango te bazalaki vraiment bien mais eloko ezali kolekela bango bazoyoka po bango batravaille fort na qui ne bouge soko oyoki bien oyoka prince alela abimisa masolo moko boye mais yebe prince kuna
abimisi danger mais azoka peke match abala mo eza kuna eza pe moi elengi pona l'amour scolaire vous comprendre nde jour mususu bayaki kokutana na bobongo na travailler album ya Vieux Débat bana Vieux Madilou Grand Ninja paix à son âme les français sans fonction OK moto azali ko superviser mwana Vieux Alfred na Vieux de Newade Alfred Nzimbi to pesi pe bambote voilà grand ingénieur bamwana ba contribuer na ndenge yo lelo zo benga nga mboka lia donc d'expérience kusoma de part et d'autre et pas ba mikolo et vanda yo ya longa ngone pour tozo kola na ya mot du jour au jour soko la muki biloko beta ki lobby lelo comme santinet au corrigeango mais lobby o ka ngo bien soko ka lelo les gars nzela mula il faut na kata donc du jour au jour au plus au beta plus connaissance ces autres baksama. Très bien. Alors, Mokalia, dernière question en Ngezali. Est-ce que musique est foutue n'a pas tant pour ça parce que tout le monde va musique belé batika la mboka, ba msuba okufa pauvre ou l'amkana tongo musicien boya zangi kisi, musicien boya kufi. D'ailleurs, on est connu à Congo, à Outagotika Bisso, yo tant qu'artiste, au CDP ming dans le monde musical. Tant que on a artiste ba okufa pauvre, c'est dû à quoi? Je vous appelle la proposition moi ça. Bon, okufa pauvre. Na par là on y lobani pour richesse à monter ça souffle de vie les restes européens dans le lobby récupérer mais l'homme doit manger par la sueur de son front tant que monta beta toi ça mon samo quelque part et qui à la fin des comptes a commis coller là qui là aux même nombongo son qui c'est normal tu vas payer le roi biso mais yango na zozo ngelo kaka na maloba na yo wana et lo richesse et le souffle de vie exacté puisque ceux qui au talibé bien en parcours batumso bazala pe na bagala bazonga na bango bapiake batumso bazali na bapiaka banginda si yo na phénomène wana okoyi ko développer monde puisque mutapiaka zate en réalité mutuna mutu azana na tana na niveau et et contact toi de ce que tu as so yo par exemple au ligno commander mon afachi béton au comme na niveau moko na muto azana mbongo ebe yo pe na tama o réclamaka oloba barondo bagobi ba là on nga mususu ona mande na lega na orchestre on a pe il a fallu na normalement à niveau bolelo bosse na pour 20 amis qu'il y a te ça qu'on a 20 amis qu'il te ngai et l'on respectaka il a souffle de vie parce que ebele pe ba sala ba projet les lois sala projet a combien lobi na tongo ala mukite pas projet moi ke wapi donc ba musicien batika rolela atozo kemba batika rolela te musala na yo quel que soit na gauche futi yo te na droite ko iko futa yo OK pas garder espoir basa la boulot OK et basa la déterminer ce qui par exemple na gauche ezo simbate porte à gauche et quand même ko beta pe porte à droite fungwa miti pour attendre et bon écoute ça la boulot na yo vraiment donc le Mbogania le lot aux yeux première partie to comme une souka émission lelo un mot na bazo bazula dans la quatre coins du monde so za na message mo ko pesa population balingaka yo pe o balingaka la bonne musique caméra na biso yango ko ipsa bangoni zela na remercier bina dama oyo amemanga na mouvement oyo bino nyonso lelo e koma ke mboka lia boye na boye yemto amemaka ngai alaxi bino ke tala boyo ka mukuse oyo mambo azobeta oza comprendre donc le bina zaki pe pa na ye wana pe eza parler na ngati to lo bango kana mukuse parler na ngai po lelo so na o maintenir ki mboka lia parler wana ezala yete à travers ye ezaka ndako ango o ebundi peke mutu na biso pe il faut vivre vraiment on comprend lelo eza kwenda vutuka makambu o ezala kwenda vutuka petit frère na ye tant to sala ba Patrick Lusam on comprend yango ngana esaka yo ke logo eleki souffle de vie na valeur ezate pour makambu so pe on na lela na leraka lelo e koma na ngope loisir oyo ka teke to kabula bourgeois ozotela tele sem koto eza kuna ozo comprendre triple western donc exact et makambo yali et laxike donc zo renaître une god we trust lo ba mais surtout no bo ba les seuls azo diriger monde lelo ko za na rien lo pe opeli OK
Lobby pe okopela lobby ke pa okekunda yo. Na bozi tout pe et comme na wa kinso ba comme wele la. Donc il faut pas se contempler na o bazana yango. Normalement pour na to éviter ba vraiment pour to ko kana te. Lelo ngana ke no koma na kendo leka jibe na mbongo bena ke leka wele na mbongo bena kendo leka alema kaba na mbongo ndenge basala po bazwe na mbongo ngo ngana éviter. Ozomona te ke côté mo nyo koma liboma. Mais oyo zana ngo eza ya yo zo sala ke ozo travailler no bien on continue parcours na yo. Merci beaucoup Mbokalia, c'est très profond. Je pense que na malobo yo ya Mbokalia ndé to komi na souk émission na biso bakbosé belé bo na biso na carte ko ya monde de bruit original de Mbanza London TV ainsi qu'à ma grande famille, la famille Osakano à Londres. On a Patricia Tati Osakano, mon frère Omar Osakano à Kulutu ya Angwana. Jean-Marc Osakano pe na Londres on a pesi bambo tebele Nenette Osakano donc la grande famille la pesi no bambo tebele et puis ba tout bo linganga bo komelanga bo continuer toujours komelanga on va dédicacer ses amis En tout cas et puis on a remercié Patrick Patrick Lusambo le bourgeois oh on m'a vendu ici ma solo deux fois Patrick le bourgeois Patrick Lusambo le bourgeois et tu profiter pour repasser un mot de la Salvatore de la patrie très fort. Très fort. Donc ça va. Papa chéri, lobby et Sengwe Zalaki. Nyoso Salaki Mukile Monaki. Donc encore une fois merci bon. Bandeko nyoso tozana bango kuna pa na vandaka. Boze belé moi totanga ba bino nyoso to ezate vraiment et Sengwe belé ba londonien mutuna bino toujours na kati ya carrière. Toujours continuer musala makambo nyoso to eza bien. Est-ce que famille na ngai ezana kishasa mama na ngai mama lelo abota Mbokalia tu peux essayer ba mote belé mama lelo mama lelo azana palais mama comme na ba plus de 85 ans nzambe alobi ke osalipe mama boboto o ya sala pe ke bisoto zala to ke no telo ta la vraiment salutation na président de la République to voter massivement Fatima Mobimba mérité ngo Zamba bomba yo bien papa osunga mboka na biso makambo etambola bien tolinga na mboka na biso tokena libanda peut-être toza batou mais on est mieux que chez soi carrière donc c'est ça yo ya mwana papa avec première dame maman Denise biso tozali na linga na loba mwa elo mwa muke tashi wana oyo otuna inga ya chimangalogie eza bien ya zo sala mais biso toza wana soki par exemple ministère ya culture a pour exemple makambo ya minene asali biso d'école engagé biso atake ba professeur to tika ba talent o toza na ba génération future et kozala mieux. Très bien. Ce qui peut balingi ba pesa nga charge wana na salango ba pesa nga charge wana sali l'école ngamo na yedne na ko dispatcher et pour na yeba est-ce que ba cours ya ba leçon ya ndenge ba ko zo rapport ata biso to kufi na biso tout wana oyo zolo ba wana etikala. Très bien. Vous comprenez? Et ça tâche ya gouvernement so ka sali yango et ko profiter na république mobimba. Ba kita tozana ngo eza nulle part eza pe na classe T ba professeur ba kamwaka na au téléphoner professeur ce qui était bien vous comprenez. Merci beaucoup Donc ce gouvernement ça c'est na a chelso be école na ligne wana na zanga monte tozé belé donc abola savoir wana bano bazoya bando beta pe oyoka docteur Nico akufa par exemple 1000 ans passé mais bazongisi docteur Nico basali ndenge to mona ba Beethoven ne bazongisi bamba Molière à travers ba œuvre mususu ba jeune génération ba yango. Donc on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.